bai maluku pela moko bai seleki kole ngai na tombe bino bolandi bolamu mingi penzo itando kia bino ya social télévision na ino sango etali mokambi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi epe wapi akobika na ekolo Amerika mingi penza oinguma mokonzi ya New York epe wapi azwami po ya molulu ya mbala tuku sambo na libwa esalemi kuna po ya bai Nations Unies wuta mokolo mwa tuku ibaye na ibale sans ya libwa mobu mwa koto ibale tuku ibale na minei molulu mwa sangisi solo bakambi babikolo pela moko bai Nations Unies Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi elongo penza na mokambi kuno ngambo ya ministre atali affaires étrangères kuna bango banso bazwami wana po ya koyamba ye kasi to ete mokambi ekolo Congo démocratique akendaki ye mokote na ndambo ya baimbula matari ya ekolo Congo démocratique wana to komona ministre atali mingi penza misala ya libanda ya ekolo Congo démocratique pela moko bai cabinet moyen kasi to eba disusu ete sengeli na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi kotalisa obai molulu babokasi mingi penza oye asali oite ya République démocratique ya Congo po ya ngambo ya est ya ekolo po ya koyeba kosukisa babo ya uli mingi penza ya batomboki pe lisusu esengeli koyeba ete Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi kobwaka mbela po ya matali ekolo Congo démocratique po ete ekende bo elongo bani pe lisusu toyeba lisusu ete Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ezali kote mwa moye oboso ya bai Nations Unies po ya mbala motoba nde akoyeba penda kopesa ya ye lisikulu totele mobe na basango etali mobembo kuna na mboka ya Amerika na o etali milulu po ya mbala tuku sambo na libwa toyeba ete Eve Bazaiba oyo azali mingi penza moto ya yambo atali tobengi nzinga ekolo Congo démocratique atalisaki solo elongi moye kuna na milulu mwango pe azwaki maloba kasi maloba moye alobi ete esengeli penza kotambola bo elongo bani toloba ekolo Congo démocratique pe la moko bai molongo na boye bolai bwa sango. Ministre d'État, P. Ministre Atali Environnement ya République démocratique ya Congo, Wuta Lomingo la Lobiloleki, Bitampi Biaye, Misli Konyata, États-Unis ya Amerika, Mingi Penza na New York, et wapi Azwami Po ya Mbala, 79e session ya Assemblée Générale ya Nations Unies. Na Mama Alikambo, transformer la gouvernance mondiale, P. accélérer mise en œuvre du programme de développement durable, Po ya Horizon 2030. Reste a été Motalisi Longi ya président ya Congo démocratique F Bazaiba Masudi azalaki kuna po ya koyeba kolobela mingi penza ekolo Congo démocratique na matali boko ba gouvernance mingi penza ngambo ya Bretton Woods kasi to ete alobaki lisusu na matali boko ba architecture financière ya international mingi penza kotia mbongwana po ya ekolo Congo pela moko molongo mobimba pe lisusu o maloba moye apesi boko bamba no ekomema penza bopikiliki pe ntomo na ngambo ya ekolo Congo démocratique po ete mema ntomo pe oto bengi ganya na bipai biso République démocratique ya Congo akosalaka na o etali boko prologer kasi na prologer yango esengeli kondima yango iyo e penza bai Congo démocratique ya Congo ba kosenga kasi to ete na ministre atali mingi penza nzinga ya ekolo Congo démocratique alobeli susu mingi penza matali architecture financière internationale asengeli koloba ete na maloba moye esengeli bai Congo démocratique baye ba kozwa pe boko bikano pe baye na ko bénéficier na o etali mingi penza ntomo ya mambi mango kasi ezali ete ekomema oto bengi ntomo po ya mobu mwa koto ibale tuku isato pe na some yango ayebi na kolobela mingi penza baye batali boko ba plateforme o penza ekomema bango na bosololi po ya komema penza mambi matali mingi penza mbongwana po ya 21e siècle nde ezalaki maloba penza ya mwasi mokambi atali mingi nzinga ya République démocratique ya Congo. Tosimbi mokapo etali mingi bosembo to ete utalo mingo la lobi lolekaki elongo na batali bosembo on a toko mona Constant Mutamba de aibek penza kopesa nzela solo po ya bobimi ya bakangemi kasi mingi penza bakangemi oyo penza bambano na bango ekomaki na suka pela moko baye bako bela baye batali na bokono esengeleki na bango kobima po ya koyeba koleka mingi penza komibongisa na boye bobimi ya boloko ondingisame penza ya ministre atali bosembo ya Congo démocratique Constant Mutamba
pe mingi kati ya bakangami babimisi oboloko toyeba ete bayeba kobela nde bango mpenza bazwi oyo tobengi libiki to mpe liberté kasi masengeli na bango koyeba kozwa oyo tobengi bamino mpo ete babika mosika obokono kasi toyeba ete démarche mwango ekokoba mpe ekobaki mokolo mwa mosala yoko awa oyo ngumba mokonzi Kisasa mingi mpenza ngambo ya prison oyo tobengi ya Makala. Tosimbi mokapo etali journée mondiale topeto ba mokolo eye molongo ekembelaka bopeto na boye République démocratique ya Congo mingi penzo engumba mokonzi Kisasa elongo na moto ya Yambo atali engumba mokonzi Kisasa pela moko na moninga moyen ndeko oyo tobengi motalisi elongi ya ambassade ya Pays-Bas bayebaki penza koyeba kotambola elongo po ya koyeba kokembela solo elongo mokolo mwango ezaka mingi penza mokolo mwa tukui baye na yoko to pe toloba mokolo ya le 21 ya sanza ya septembre nyonso molongo ekembelaka mokolo ya peto na boye mwana mboka Daniel Bumba Lubaki moto ya Yambo atali ngumba mokonzi Kisasa atesi koloba maloba moye esengeli ete bayi kinwa to pe bayi engumba mokonzi Kisasa koyeba kotia bopeto na boye bolai bwa sango. Lelo yo tokumisi mingi tosepeli na initiative oyo ambassadrice ya Pays-Bas azui non seulement Yemoko azali pas accompagné na ambassadeur ebele ici présent mais également un ensemble il y a un réseau et entreprise privée au bengi global impact UN donc bisonyo so la kaka désir il y a ba structure totangité. Il faudra que la population dans son ensemble soit acte. Il y a Kinshasa et la bonne ville Oyozala na zéro déchet. Alors, activité Oyo est totalement liée à la vision et programme à Kinshasa et Zobonga. Oyozali ko senga bongo oyozali ko prévoir na implémentation de Kinshasa et la bonne ville moko résiliente Oyozalité et Oyozala isusute. Nazali na confiance. Il y a des gars engagement na biso et l'autre doit vivre une situation où tu quittes tellement la scène moi tu quittes les sous ma casse ces il faudra tout ça la vraiment résilience pour que Kinshasa et bon ande tozoloba alors esuka awate initiative oyo zomi awa et ça la bongo na bandaku na biso na ba quartier na biso toi j'ai la conscience que déchets il faudra ezala bien traité ezala bien organisé pour que santé na biso pèse à la meilleure. La finance n'a pas et pour que vous allez bien canaliser. Alors on a bengi, on a bien sur la conscience. Où est un début, on a vu que la 8e édition, mais la ligne qui est activité est à la rare annualité. Tous s'organiser, même ceux qui sont à la mensuelle ou de manière trimestrielle, tous à Ranango dans la commune, dans le quartier, pour que les questions d'assainissement et qu'on tabou on a mis tout nabiso. Ceux qui sont dans la ville mot assaini. Ba condition musu super malamu ekolanda biso alors tozana eliki que ma harmonie so okende bien o no so to vivaki ekoleka parce que programme tozana ngo ezali bon pour la différence pour que ville na biso échanger donc tozana kondima makasi na yebi que vous déterminé biso toza déterminé pour que ensemble to comme ça Kinshasa oyo et la ta robe nango ya sika ezala bongo kozonga na ba komono to na benga ngo Kinshasa la belle donc ensemble na bino na promettre na pe na rassurer bino que lobby et lelo Kinshasa ezobonga Kinshasa totele mobe na maimatali botamboli ya Daniel Bumba Lubaki oyo azali mokambi atali nguma mokonzi Kisasa esengleki komona miso maye penza kuno ngambo ya maluku mingi penza epai wapi esengeli koyeba kotonga yoko esika ekopesa nzela o misala toaki visite ya itinérance au total ebandeli ya vision ya grand projet tout ça dans la Kinshasa où ils allaient à Ville Nouvelle l'érection à Ville Nouvelle. Il y a la coordination de ce projet dirigé ici par exemple par M. Thierry Katembwe qui la Kisabisson nous va avancer où ils allaient pour tout palper un peu réalité en termes de foncier qu'est-ce qui existe qu'est-ce qu'il y a qui va se passer awa va rassurer que déjà au mois d'octobre première phase il y a érection Nouvelle Ville et Zobanda où ils allaient constituer il y a mise en place il y a zone industrielle et zone industrielle on a créé bongo 10 000 emplois directs il y a surtout tout le monde a tout palpé autour là que ça va quinoise que dynamique qui a qui se bonga aux alliés alignés
un projet extension à une nouvelle ville. Et ça, bon, en réalité, on va vivre dans les jours à venir. Totelemo be na mayematali mingi penda babotamboli po ya kota o tobengi mbongo na litete to eba ete Kinshasa ezobonga kasi kobonga ndenge nini esengeli kocha o misala babopeto na boye mokolo mwa tuku ibale na yoko ngambo ya komini ya Kalamu mingi penda o eteni ya Matonge pela moko 20 mai bebeki na kocha bopeto lolenge longobani po akoyeba kosukisa boko ba bosokto e kosaini mabongo na boye penza titi bokamba bolumbu azalaki wana po ya kotaisa biso basango miango tolandi na moni musala oyo gouverneur de la ville azosala na vice na ye tobete bon maboko po ngani nazabo nazali d'abord ressortissant ya Matonge ne e grandi ya Matonge côté tozomona passe soki tozomoni passe ebo bato bazali na continuité ya ruisseau oyo ezali non canalisé bazomona susu passe makasi donc gouverneur topesi longonia merci na oyo zosala pour na population na yo gouverneur azalaka bongo salo bosa na Kalamu bakena ngoti na suka so bakena ngoti na suka en tout cas tokosepela po soka mbula ebeti centre ville ya Matonge edindaka na mai mais tosala bosala bafungola nzela tina suka po toti tobu lokwa tokotaki bango totaleli mpe nani bango ngai napesi bango longonya po musala oyo bazosala eza mpona biso population po tozomona boye tokobana biso mpe tokomona ke santé na biso ekozala bien. Il faut gouverneur ya ville baluka mécanisme ya kotia sécurité tout au long ya Kalamu. Pourquoi bato oyo baza pembeni ya Kalamu nde bazotondisa biloko na Kalamu wana bazozwa badeshe olie babwaka matiti na bango vers ba 1 heure baye babwaki na Kalamu bazotondisa yango siko ere ezotonda bazobenga mokonzi ya mboka bazobenga mokonzi ya ville ya Kinshasa me bango moko bazobebisa po ya kosukisa toloba basango ya biso ya mokolo mwa lelo tosimbi mokapo etali masano miandembo toyebe ete bikipi bane ya République démocratique ya Congo bango bazwamaki oboko masano ya Interclub wana tokomona CAF 1 pela moko CAF 2 kasi AS Maniema Union asali babika mwapo ya match retour ya Ligue de Champions ya CAF oboso ya club angolais Petro Atlético ya Luanda na lobala ya 11 novembre kuno ngambo ya Luanda lolenge alakaki yambo ya match Papiki Moto afungoli page ya ye ya sika ya lisitwale ya club moyen etobengi Maniema Union bokobosa na tete na masano ya boke isope ya ale bayebeki na kolonga na mingete mibale na dingete yoko kasi kuno ngambo ya Luanda bayebi penda ko kabola obe libungu tulu na libungu tulu mpo ya mazembe alunga kinari alepe na retour alongi pe aleki na otobengi mingi penda phase de groupe kasi République démocratique ya Congo atinde kipe batalise elongi moye babale po ya coupe ya confédération kasi ba club babale bakoi wana tokomona lupopo pela moko Vita Club bakoi obe obandako moko na lobala ya martyr ya Pentecôte ya Kinshasa pe mosusu na Frédéric Kibasa Maliba kasi lupopo akokaki te kolonga ekipe e tobengi ya Bravo do maki ya Angola pe balongi lupopo kuna na mingete mibale na lingete yoko ngambo ya ekipe ya Vita Club yoko de mission pe e mosalemaki yambo balika na mokolo ya masano miango kasi toyeba ete bayi Vita Club oboso ya Stellenbosch toloba bongo bayebaki kokabola lingete yoko na yoko oyo penze sukisi masano po ya bayi Vita bayeba na koleka te kasi tokozela o tobengi tirage au sort e kosengeli esalema mikomize koya kasi mingi penza na sanza jomi po akoyeba banani esengeli bakutana to pe bandongwana na bikipe babale ya République démocratique ya Congo wana tokomona tout puissant Mazembe Anglebert pe la moko AS Maniema Union kwa kosukisa basango ya biso tosukisi yango obe na basango etali masano miandembo bino banso bozwa maki wana po ya kolanda biso uta maluku kinkole bosalobe bongo bolanda basango etandeki ya bino etobengi ya social télévision na pesi bino be ma tondi na bino